Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 pwede ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 pwete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Radio Zumel 1000 pour radio on ezaka matata à partir ya suki ezaka suki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba Zumel 1000 ezope kisa biso makambo oyo soki ngami ko na komi ebotu nanga so na komi ndeni ngami ko na komi soko sakai nanga kaka na bengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini pour na Radio Zumel. Avez raison aïe. Zumel 1000 ezope kisa biso makambo oyo soki ngami ko na komi ebotu nanga so na komi ndeni ngami ko na komi soko sakai nanga kaka na bengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini pour na Radio Zumel. Avez raison aïe. bandeko babolingo mbote na bino baebomesa na kolanda Radio Zumel 1000
bandeko ba bolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini lelo ezali mokolo oyo toyambi bongo Monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza oyo aye lisusu lelo po ete tokoka kobeta masolo na oyo etali bongo ville morte. Lelo alingi kolobelela ba conséquences ya ville morte pe kotalisa lolenge ndenge nini tango ba ville morte ezali kosalama na mboka ndenge nini ekoki kokotisa ba conséquences mosusu. Yango wana yambote tokoka koyoka Monsieur Pierre Maziza na sujet kitoko oyo amemeli biso. Tout d'abord, tobaluki nanu epai ya Monsieur Denis Kakuka. Monsieur Denis Kakuka, merci mingi pour la présence na yo. Na kat na masolo na biso ya butuel lelo pe équipe mobimba ya Radio Zumel 1000. Topé si yo bambote ya mingi. Esika ozwami. Oui, mbote na yo pe Papa Roger, mbote pe na Papa Botamba pe na Mama Rosalie, pe mbote na ndeko Loma wa Loma, pe na Mama porte-parole, pe na ndeko Profa, pe na ndeko Maziza. Bon, toyoka lisolo oyo ndeko Maziza memeli biso, bon, effectivement commenter les alliés, ça. Merci. Merci, Monsieur Denis Kakoka. Alors, na tango to baluki bongo epai ya Monsieur Loma Loma. Monsieur Loma Loma, merci mingi pour la présence na yo. Na kat na masolo na biso ya buto ya lelo pe équipe mobimba ya Radio Zumel 1000 topé si yo bambote ya mingi. Esika ozwami. Merci mingi Papa Roger pour la kopesa ngai bambote. Ngai pe nazoki bambote mingi epai na yo moko Papa Roger, Papa Jacques Botamba, Papa Maziza, Papa Denis Kakoka, Ndeko Profa, Mama porte-parole, na bato nyonso papa kolanda biso toyoka oyo lisolo Monsieur Pierre Maziza yeli biso. Merci mingi Papa Roger. Merci, Monsieur Loma Loma. Alors, natango to baluki bongo epai ya mama na biso, Mama porte-parole, Longeni ba Sosila. Mama Longeni, merci mingi pour la présence na yo na kat na masolo na biso ya butu ya lelo. Pe équipe mobimba ya Radio Zumel 1000 topé si yo bambote ya mingi. Esika ozwami. Papa Roger, merci pour la kopesa ngai mbote pe koyamba ngai na émission na biso. Napesi pe yo moko mbote lisusu pe napesi Papa Jacques mbote, Mama Rosalie mbote, Papa Maziza oyo apemeli biso lisusu likabo oyo mbote, Papa Denis Kakoka mbote, Papa Loma Loma mbote. Kombo mosusu naza komona te bandeko nyonso oyo namoni kombo te mbote biso nyonso na ba oyo baza koyoka biso mbote maloba epai mayo Papa G. Merci, Mama porte-parole, Longeni ba Sosila. Alors, natango na baluki bongo epai ya Monsieur Profa de Profa. Monsieur Profa de Profa, merci mingi pour la présence na yo. Na kat na masolo na biso ya butu ya lelo pe équipe mobimba ya Radio Zumel 1000 to pesi yo bambote ya mingi. Esika ozwami. Merci, Papa Roger. Nazon te mbote epai na bino totuku basali ya Radio Zumel. Apesi pe mbote na bandeko oyo tosangani lokola Papa Loma, Mama Longeni, Aziza, Papa Denis qui est master nanga Claude Mosai. Donc esengo mingi kokuta na lelo mpona toyoka oyo Papa Maziza memeli biso. Merci. Merci, Monsieur Profa de Profa. Alors, natango to baluki bongo epai ya Monsieur Claude Moussaï. Monsieur Claude Moussaï, merci mingi pour la présence na katna masolo na biso ya buto ya lelo pe équipe mobimba ya Radio Zumel 1000. Tope si yo bambote ya mingi. Esika ozwami. Papa Roger, sangani ma opportunité oyo. Kuna kona ana kibino nyo bambote Papa Jacques Mamali Basosila Ndekanga Loma Profa vraiment en tout cas
na sewa ko yoka sus na ngai na le papa to malo bombo ka papa. Merci, monsieur Claude Moussaï. Mais na ko signaler yo, monsieur Claude Moussaï, o meka ko arranger micro na yo po ete zali ko cracher maloba na yo zali ko kata bongisa yango po ete na kati ya émission tango to kopesa o maloba ba auditeur ba yo quand même maloba nini oyo yo okoloba. Alors na tango yo to baluki e pa invité na biso ya mokolo mwa lelo monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza, merci mingi na ndenge opense lisusu komema sujet monene oyo oyeli biso na ndenge ya kotalisa ba conséquences nini oyo eyaka na oyo etali bongo tango bato bazali kosala ba ville morte ba conséquences na yango ezali nini yango wana mokolo mwa lelo nde tokoyoka eloko nini oyo bongisi na kati na masolo wana kasi ya mbote tokoka kolobisa yo to kopesa o maloba po ete oyebisa na baauditeur eloko nini oyo bongisi na kati na masolo wana. Tout d'abord équipe mobimba ya Radio Zumel 1000 topesi yo bambote ya mingi esika ozwami. Oui, merci Papa Roger Ngape Lokola na pesi yo mokombote, Papa Jacques Mbote, Maman Rosalie Mbote, Ndeko Claude Moussaï, Profa de Profa, Maman Longeni, Papa Loma Loma, Denis Kapoka, bandeko nyonso mpe oyo tosanganaka na bango awa oyo bazwi ngonga te ya kozala na biso napesi bango mbote lokola Papitamba, Umberto, Jean-Pierre, soki alandi biso ayebake azokomanke biso, bandeko nyonso mpe oyo bazokolanda biso lelo na ba auditeur napesi bango mbote pe nasengi kimia na mabota na bango. Nzambe abatela bango. Papa Roger nazomiseli yo maloba. Merci monsieur Pierre Maziza. Alors na tango na baluki pe kopesa bambote pa ya bandeko nyonso bazali kuna kote ya boîte o bozwita na bino pona koya kolanda biso na butu ya lelo topesi bino ba merci ya mingi ndenge boye pona koyoka eloko nini monsieur Pierre Maziza akoloba lelo na sujet kitoko oyo amemeli biso na oyo etali bongo ba conséquences nini ebombanaka na sima ya masolo oyo babengi ba ville morte eloko nini ekogomema comme conséquence na mboka yango wana tokoyoka ye mokolo mwa lelo. Monsieur Pierre Maziza nazongi lisusu epai na yo pe na sengi yo lisusu ba merci ya mingi na ndenge ozwi lisusu temps ya komemela biso sujet oyo oyepo olobela biso eloko nini oyo obongisi na oitali bongo masolo ya ville morte ke ba conséquences oyo ezalaka na sima ya masolo ya ville morte yango na bandeko bakoyoka yo po bayeba eloko nini penza oyo koloba na mokolo mwa lelo. Kasi yambo te bandeko oyo bakozwa petan kote ya boîte kuna oyo bakozwa ta na bango po batuna oyo bamituna banini bamakambo nyonso bazali na yango pena ba oyo bakopesa ba point de vue. Tout d'abord tokopesa wana no maloba toyoka eloko nini oyo bongisi na kati na masolo oyo nde bandeko soki bayoki ba oyo bakozala na ta ya kotuna mituna tokozanga te kotindikela yo mituna na bango pe ba oyo bakozala na ba point de vue ya kopesa na kati na forum tokozanga te kopesa bango maloba po ete bapesa ba point de vue na bango. Maloba ezali epai na yo sans plus tarder monsieur Pierre Maziza s'il vous plaît. Oui, merci Papa Roger nakanisi soki tozali kolobela yango ezali pona ba conséquences ebele na mokili balobaka tokoki kozongela ba erreur ya passé te nakanisi na tango ya Mobutu tosalaka ba ville morte ebele ba conséquences nango tozokofuta ti lelo moya lelo awa biso bana poto tolelaka bandeko na Congo économie ezoko avancer grâce na biso nde tozotinda gouvernement ezosala eloko te boy na boy donc biso nde tozoko se plaindre ona économie ya mboka biso kaka pe tozoko nous plaindre pona chômage na mboka na biso yango nde vraiment esalinga souci koyoka lisusu ke tozozongela ba erreur oyo ya passé pona nini nazoloba ndenge wana
Papa Roger toyebi ke mboka na biso secteur formel donc ba oyo ba futaka ba taxe na l'état d'une manière légale ils sont reconnus comme bazo exercer activité moko bazali muke par rapport na ba oyo ba débrouillaka ndenge biso tolobaka na langage ya ba kinois ba chayer ba oyo ba débrouillaka vi na bango ba oyo ba vivaka au jour le jour lelo nakanisi ba ville morte yango balobaka pe kaka na ville po mama oyo azali na mboka okopekisa ete akende na zamba okende kotala esika oyo abukaka mayebo na ye oyo alukaka mwa pondu na ye oyo ye alukaka mwa mbisi na ye mais sikoyo na ville ekoma pe bato nyonso presque bakoma kovivre ya kosomba bakoma kovivre ya koluka mais lelo na baville morte bato wana bakosala nini eza na babiloko mosusu oyo ngai nazokoloba mama oyo apasaki commande na ye ya mapa na pain victoire na baboulangerie mosusu oyo ke lobi na ntongo il faut azwa mapa na ye awa badekrete ville mort soki ateki mapa na ye te mapa wana elali ebebi fond ya mama wana esali nini mpe ebebi mpona nini nalobi ndenge wana mpo bamama wana soki ateki azongi lisusu apase commande mais siko soki ateki te na bacommande na bango wana mpe balaka na mwa pourcentage soki apase commande na ye aza na mwa pourcentage ya moke oyo baboulangerie ebombelaka bango na suka ya sanza baputi bango ka mwa bapourcentage wana mais sikoyo mama wana ake azwi mapa parce que bakozwa mapa na bango bamama wana nde balamusaka lokola fe madilo ayembaka mpe asona ndenge ayembaka ke bamama ya mapa nde balamusaka basoso na kisasa bazala lisusu te nde bamama ya mapa wana soki boyoki bango bolobi ntongo etikali moke etana bamama ya mapa bakomi koleka donc vie ya population ezali basé na ndenge bazo ko débrouiller mais le même politicien oyo bazo ko décréter ville morte bandeko na ngai moko te azali na kati ya critère oyo bato oyo badébrouillaka moko te e bango nyonso ndenge nazoloba bafrigo na bango eza ya kotonda basi baprévoir mpo na journée oyo bango bazokodécréter ville morte oyo ya bato mosusu il faut akende mwa bilanga abuka matembele oyo il faut akende mwa zamba parce que papa Roger tokanisaka na Kinshasa eza na bato bavivaka kokende zamba na kati ya Kinshasa wana komema kozonga na mwa bakoni na ye oyo ya akolambela le jour même wana tobosana te parce que nga na mona kato bando tozalaki na bandeko na quartier 13 mais soki tokei bazotonga azozongela bino na bakoni na pondu oyo ye auti kobuka na bilanga na ye na nini akoya alambi mais sikoyo tala kaka ke mutu ya ndenge wana azangi possibilité ya kokende neti wenze kosomba eloko ye adebuyaka ye moko eke bapekisa ye oke baempêche ye asala mosala na ye me baoyo nyonso nakanisi lobi Félix lipa na ye ekozanga te monsieur Etienne Tshisekedi bugla mwa nseka na ye ekozanga te matamba na ye ekozanga te me bamama oyo ya biso oyo banyokwamaka oyo basalaka misala na bango bakozanga biloko ya kolia bakozala na possibilité wana te mais bapoliticien
parce que lelo papa Roger nazomo na petina ya ville morte wana te. C'est pour dans quel but? C'est seulement dans le but il y a conduire économie. Mais ceux qui basent conduire l'économie wana. Tu sais qu'est dit donc à Sala attend Sala mon côté depuis 1982. Mais à Menaka vie il y a luxe à voyager à Canada jet privé et ceux qui a vu bah oyo bah vol régulier à voyager à Canada business class. Donc ezali mabe oyo ya ko comparer ba politicien wana nyoso poto biso mbongo bana poto po okene Kinshasa il faut obongama mais tala ba politicien wana Kinshasa ekoma Kinshasa poto ekomela bango Zando Matete Zando Kingasani Zando Maloko ekoma ndeni wana. Donc il ne manque de rien. Il ne manque de rien. Félix Ndenge Azawana. Tozo poussana na suka sanza. Quand il a eu oyo en tant que parlementaire, en tant que député, et ça alimenté. Akokende azui mbongo na ye et akozanga pete po bisika oyo ya minene eko fongwama nango azui voiture accueilli même na inter wana ba magasin oyo ezalaka na se wana asombi mwa biloko na ye ba boulangerie oyo ya minene eko fongwama asombi mais seulement ba paisible citoyen ba pauvre citoyen ne ba kozanga biloko akolia. Donc ba biloko wana interpellé ngai mingi yango nde nazo koloba majorité opposition. Donc ekomeli bango neti match vita imani toloba ndenge wana bango balingi kolakisa ke bango nde bazo kocontrôler Kinshasa ke majorité pe balakisa que bango pe bazali sur terrain dans le sens que l'activité même ezala batu mususu babimite mais l'activité mususu esalema po ba risque esa ebele moi si oyo ya zeli pasi akobota ezuye donc akovanda kaka po ville morte mwana pe akufela ye na kati ya zeli. Donc biloko wana parfois papa Roger totalaka ezali ba risque belé on a yebi ke ba procès mususu même awa na mikili ya poto na tango ya grève ba procès ba mususu ba kotaka plainte ke a mutu azalaki par exemple un patient que ba SAMU il fallait ba récupérer suite na empêchement na ba auteur ya grève wana bazali poursuivi na justice. Mais na biso so ke komi wana ekomi affaire politique. Même ba lokola pe ba viol ekomi affaire politique, mais na kanisi nyonso ezali politique parce que makambo oyo bango balingi kosala ezoko nuire nde économie na biso. Soki lelo balobi PIB ya Congo ezali autant. Mais PIB wana soki ozui yango o diviser yango na nombre ba jours ouvrables. Mais que chaque jour ouvrable production ezalaka à peu près pour. Chaque jour ouvrable production ezalaka à peu près pour. Mais siko soki na kati ya ba jour wana bolongoli kaka mokolo moko. Mais ezali perte monene. Ezali perte pour na économie na biso. Mais na économie yango na lobby papa Roger batu ba subisa ka ba conséquences mingi ezali petit peuple ba oyo ba vivaka na ndenge bango ba débrouillaka parce que lelo lobby na koki koloba te ke ba médecin nyonso bazali na mituka ke azunu tuka na ye aki mingi ba empruntaka ba transport en commun ba infirmière surtout ba service wana po ezali ben awana poto soki grève ezali parfois
réquisitionnaka na niveau ya service wana parfois réquisitionner médecin qui est obligatoirement peu importe grève yo il faut za na musala pour ezali service moko après wana biloko aboye conséquence nango ezali liwa ya bato ebele bon ceux qui infirmière se relever te oyo baza kuna oyo balalaki peut-être na butu wana continuer journée mobimba fatigue wana qu'est-ce qu'on peut faire par exemple na soin ya prématuré et bato oyo patient oyo baza vraiment na maladie makasi donc surveillance ou vigilance ego diminuer donc conséquence wana nyonso biso tozo côté parfois politiciens na biso bazo komona kaka intérêt ya bango que bazwa pouvoir mais intérêt oyo ya peuple oyo bango balobaka ce qui des peuples d'abord mais oyo ikomi ma famille d'abord donc tozo komona que bango bazo kolanda plus intérêt na bango yebisanga na G7 wana nani mutu apasi aza wana nani mobola aza wana mutu moko te leader ya parti politique nyonso soki ye azokozwa soki ye azali parfois député azokozwa oyo na oyo ya ye moko na oyo ya député na député afutaka cotisation na compte ya parti. L'autre fois na yebisaki bino IDPS aza presque na 40 députés kuna lokola balobaka ke ba député wana bakomaka na 10 000 mais boyeba ke Tshisekedi azwaka 40 000 na compte ya ba député 40 000 chaque mois. Mais est-ce que na 40 000 wana Tshisekedi akufaka nzala? Mais maman na biso baza bato moko bazoko souffrir. Il faut que nous bouka tembele na ye parfois azali na ngiringiri wana moi esika oya buka tembele eza peut-être na bandal. Je voulais vu le monde moyen obima ezate tellement que utilisaka bana oyo baza na conduite à mabe bazoko empêcher même déplacement ya mité maman wana akufi na ye na nzala mais alors que azana moi esika na ye oya ko buka matembele na ye aya to ici aller na kwanga na ye. Donc papa Roger conséquence ya ville morte mosusu pe ezali bakozwa bapine batumbi na banzela goudron na moto eyokanaka te lobi place wana ekomi libulu bakomi ko se plaindre balobi baya kobongisela biso mais kobongisa nzela ata boyebi ke gouverneur nde mutu akoya kobongisa wana mais compagnie mobimba compagnie nini ekoya kondima musala kakoya kobongisa mwa libulu moko babebisa journée na bango ka mwa libulu moko oyo bakofuta bango naloba par exemple que ekosenga bango parfois naloba $20 ou $100 mais pas mobiliser ba ouvrier pour na $100 si ba kozela pe que musala ekoma mingi pour bango pe va trouver profit, même pas profit, va se retrouver dans le sens que dépense parfois, n'est pas kolongo la wana, ko chauffer goudron, na ko ya ko ba zipa li bulu wana, ezo senga bango, ke bango, na charge na bango, va dépenser peut-être ba $1000 pour un travail qui ne coûte que $10. Donc, ezali ba conséquence oyo mingi ezali ya liwa ya batu ezali pe ba pasi oyo ya mama na biso ba perte parce que batu ebele to sali ba ville morte na tango mobutu et ya ki kosuka na nini na pillage wana et entraîna nini ba chômage biso za na bandeko mususu. Donc ils n'ont pas eu le temps ya ko atteindre bane na bango ya pension parce que musala compagnie ekufi
le patron s'est envolé. Compagnie, bon pillé. Et bon, aussi, le patron, il y a qu'un aïe. Bino, bon, fouta ma cotisation, na bino, mais il y a qu'un aïe. Donc, sans trace. Ce qui a gagné, a gagné. Ce qui a perdu, il est patron à qui. Bino, bozan a moutouté, oyo, et si kabino, bon, kende. Pour vous plaindre, que biso to sali, on a sali 30 ans. Mais même 30 ans, on a poto. Si tu as travaillé pendant 30 ans, peut-être au besoin pension, mais l'année ya moto a sali 40 ans. Mais na biso kuna, ceux qui va déclarer au pensionné, ceux qui va déclarer au pensionné, tu n'as rien. Tu n'as rien. Mais on a mis qu'il a poto, ba cause là. Si bamboula na yo ya pension et kokokal, ce monsieur-là a travaillé pendant X temps, mais à cause de la pension, il y a mouké. On a yebi que batu mususu, même à wana poto papa Roger, ceux qui ont travaillé qui na Congo et d'une manière légale, oye awa bakutu na yo, balobi. Tu as travaillé pendant combien de temps aux amis? Parce que tu as cotisé. Au cotisé qui kuna. Poto a éco-réclamé Mbongo na Congo. Donc voilà un peu Papa Roger. Makanisi Oyo. Makanisi ngai na laki nango. Bandeko mususu pe bana makanisi na bango. Oyo bakoki kopesa. Voilà. Papa Loma Loma micro na yo okoki kokanga yango. Merci. Merci, monsieur Pierre Maziza. Bande koba bolingo boyoki ndenge nini monsieur Pierre Maziza auti koloba na sujet na ye oyo auti komemela biso azalaki clair na maloba na ye mais nazali koyebisa na monsieur Loma Loma kanga micro na yo po ete makelele ya radio na yo ezali ko déranger baninga kuna na kati na masolo na biso oyo kanga radio s'il vous plaît. Alors yambote nakoka kozela bino bato bozali kote ya boîte pe natanga bamituna na bino na baluki nanu epai ya mama na biso Longeni. Mama porte-parole Longeni basosila na banzo uti kolanda monsieur Pierre Maziza na bokebi penza sans plus tarder malobe ezali epai na yo tozwa point de vue na yo soki pe motuna ekozala malobe ezali epai na yo s'il vous plaît. Merci Papa Roger. Nauti kolanda Papa Maziza na sujet ya memeli biso conséquence ya ba ville morte. Vraiment ezali sujet monene oyo eye kofungola lisusu biso nyonso mayele et surtout bandeko na biso baza na mboka oyo baza ko subir ba conséquence ya ba opinion to pe ya ba politicien na biso. Vraiment ezali mawa pona ni comment la bozongi ya oyo monsieur Tshisekedi na mboka pe na nyongo oyo aza na ngolelo ye na Moïse Katumbi ndenge afutelaki ye budget privé po azonga ndenge bayokanaki na plan na bango tikolo kola plan wana depuis Moïse akanisa eke kosimba po ye akanisi ki aza na popularité mais Nzambe oyo azali kokonza mboka wana Congo lokola ezali mboka ya moto te ezali mboka ya Tshisekedi te bamoni ke makambo yango esimbi te alors ba explication aza koluka ko justifier to pe ba dépense dans kati na mbongo wana tika na sala nini na déclarer ba journée morte. Alors ba journée morte oyo bandeko na ngai eza na conséquence monene. Eza kolakisa d'abord que mutu wana alingi Congo te. Mutu wana alingi Congolais te. Mutu oyo aza koloba mikolo nyonso koluka kozongisa kaka mboka na nsima. Azali moto oyo alingi peuple te. Maloba oyo alobaka lobi d'abord le peuple. Nakanisi biso soko tozana mayele biso peuple congolais to mona d'abord que motoyo a d'abord pona ye ezali de famille na ye moko d'abord na famille na ye moko d'abord intérêt na ye personnel aza politicien à lokuta parce que moto mobimba yebi
na conséquence ya journée naloba kaka ata 1 heure pamba na économie ya mboka tomona kaka na bapoto ezali conséquence moko makasi kobebisela biso économie koluka ke bainvestisseur basilikako bachange badécision to mpe moto ayaki na projet na ye lelo akomi kaka na mboka boye akuti ville morte alisi motu wana impression ya liboso déjà akobanda kodute. Alors monsieur Tshisekedi aza na motema te, monsieur Tshisekedi alingi peuple congolais te. Peuple congolais yo fungola miso zwa vi na yo na maboko, zwa vi na yo na maboko. Makambo monsieur Tshisekedi aza kosala ayebi ke ye moko kutu alukaka eloko akolia te parce que azali na ngo deja bakoleisa ye, baza koleisa ye, aza na mbongo ekitelaka ye na opposition na ye. Yango na repetaka mikolo nyonso ke epai na ye ezali nde job na ye, eza mosala na ye. Ndenge nga na otolamukaka le mosusu toke mosala na mosala babengaka yo soko oza mécanicien, oyo ye ezali nde opposition. Musala na ezali nde opposition, azalaka na ye kaka opposant suka ana tina te ya kowela lobi o parti wana ezwa un jour pouvoir. Bino moko botala depuis abanda président Joseph Kabila abotama nano te, azala kaka opposant ya bakulutu ya kulutu ya tata ya Tshisekedi ya Kabila. Papa ya Kabila baboni ye président Kabila komi président azala kaka opposant abujaka na ete soki komi kaka leka likambo boye azongi marche en arrière, soki komi kaka likambo boye azongi marche en arrière. Biso tokanisa ke période kondo Mobutu azalaki conférence nationale batu bapesi ye confiance alobi Tshisekedi mutu akokoma président, mais ntango akei ekomona Mobutu bayambani basekele komi kobima ye nde aza parrain ya bana na ye. Mutanenge wana lingaka sala coup d'état ngo ya mutu mukoloni. Donc c'est pour vous dire que politique ya makambo ebele na kati. Ezala makambo na politique yo batu basale la kapenza na bolingo ya mboka. Tenge toza komona na président Kabila Kabange a sacrifié jeunesse na ye. Azata boza komona souffrance azana ngo lelo pona likambo ya beni wana. Peuple congolais. Biso na bino toza ko se rendre compte te na likambo ya dimension oyo président na biso aza na pasi mpona komona peuple na ye ndenge azali kokufa mpe na manda na ye. Bandeko na nga ezali mawa biso toza kovivre toza koyeba kati ya motema na ye te. Aza na pasi makasi komona likambo oyo boye po azali moto ipesa alingi mboka. Oyebi ke soki lelo bakanisio aza nango lelo na motema na ye, soki atiki lelo mboka oyo oyebi ke lobi soki moto ya solo atikani asimbi yango te Kongo etekami balkanisation ekoti oyo tolobaka kaka oyo bato ya opposition yango bakombata banani balobaka mboka basali bateki depuis ti lelo mboka yango etekama pe. Alonga nazoyebisa bino alobi soki kaka alobi lelo soki nani akozala, soki azali oyo te nzambe atindi Kongo wana ekokata na ndambo. Eza mawa soki président Joseph Kabila Kabange atiki pouvoir. Ezali mawa bandeko na nga naza korepete lisusu parce que comment na bato lokola ba oyo héritage ya ba Tshisekedi ezali nini. Tshisekedi alinga na mbongo mboka ekaka esika uta babota ekuna na nini na mboka Kasai kuna asa koma peuple comme uta na obutu ngaki na badolite kuna bongisa ki badolite ye loko nini na bongisa na nini na Kasai kuna kura président Kabila motauti kokota kura lobi.
me mbongo nyonso akopumba kaka na bavio akokende bakumba ye boye akendeki na avion soko médicalisé azongi na avion ya jet mpo ya konyokola biso mpo ya kolelisa peuple congolais mama alingai kokende kosomba mapa na ye lobi lero baza deja na kobanga e journée yango ekozala boni me ye avandi epai ne na chaise longue bozomona vraiment ke moto wana alingi peuple congolais alingi yo te ekomi makambo ya dialogue aluki bapesi bacondition mwana bato akose rabese mpo na koluka kaka kimia mpo baloba te o ezalaka nde ye moto aboyaka boye président Joseph Kabila azokoma histoire na ye aza kokoma histoire na ye me yo ozokoma ya yo ndenge nini Tshisekedi jusqu'à quand okobongola motema est-ce que motema ya moto ya nzambe ezalaka boye lokola Tshisekedi ya motema ya nzambe te aza na motema ya nzambe te eza mawa mokolo akokufa bato balela ana kutu nga na komisa pisoli te nalobi yango mpenza etali obe ngai moko parceke basituation oyo ye aza kosepela nango ayebi ke toza kobundabunda mpo to mboka ezala developpe ye aza koya lisusu kozongisa mboka masha na te depuis abanda makambo pouvoir na ezala kaka non monsieur non mais jamais ami atala lobi mpo na mboka na ngai naloba ta wi nalobaka lobi mamo ya memaka ye mpenza nefu mwana libumu atiaka eloko nini na libumu yango batongolaka eloko nini mpo moto azalaka motema bo non ce n'est pas possible kolukelaka bato kaka pasi conséquence nango nini ezali grave inara pamba ekokute na badomene nyonso ezala na bahopitalo soki bainfirmier bake na bahopitalo te combien de mort bakozala kuna bana mike na bacouvese est ce que tato azoyeba baconséquence oyo basituation ebele na badomene nyonso tokozala na pasi me ye avandi na ndako na ye badomestike bazali bamituka bachauffeur bavandi bakozelaka ye bachauffeur wana bakoutana bakozala oblige bakende bachauffeur oyo bakozala oblige bakende ye akozala oblige biloko ezala ye na mesa alida me alingi bino bokufa nzala yo mama olingaki ozwa mwa $5 no na mwa biloko no olingi oteka okozwa eloko olobi te soki oyo oyoki ye boyoka ye te bolamuka na bino bokende na mosala ville morte wana ezala kaka na vi na ye moko ezala na Congo te ezala na Kinshasa te bolamuka na bino peuple congolais bino bandeko boza koyoka biso toza koloba mpo na esengo te eza nde pasi na motema transmettre bamessage mpe ya bandeko na bino misala na bino boza nango bokende tato alingeli biso kimia te jusqu'à quand peuple congolais tokozala kaka na bato ya modele oyo ezali mawa merci papa Maziza na sijo oyo omemelaki biso na moment on apesi na papa Roger Maloba soki mosusu ekozala to mpe ndenge tokopartage papa Roger. Merci Mama porte-parole Longeni Basosila. Alors na tango yo tobaluki bongo epai ya Monsieur Denis Kakoka toujours point de vue na yo s'il vous plaît. Oui, Papa Roger, merci naopesanga maloba. Ozomona ke makambo oyo ya ba ville morte ndenge bandeko oyo bauti koleka balobi ezali na baconséquence ebele mboka ekozangisa mbongo awa bango bazokolela tokende na bénédiction gouvernement aboyi kopesa mbongo mpona bénédiction bona bona po mbongo yango bazoluka mpona kokende bénédiction yango oyo bataxe oyo bato bafutaka banini basociété efutaka tout ça ata wa biso na mikili ya poto
avant on s'allie sa grève, il faut 5 autorisations. Parce que ville morte, les alignés, les animes, les grève, est-ce que dans le cannabis, la loi est alité, oyo est réglementé grève? Parce que la société est comportée plainte. Parce que le banque a gagné. Le lot, par exemple, maman associé à lobby, investisseur a investir bon. Mon coloana a été par exemple, que écoute ça gagne autant. Il y a un pas dans la banque banine. Et il faut écouter autant. Il y a au lieu de jour on a plein il y a encaissement en bon à planifier bon on est beaucoup il faut cocater na suka sanda passer du boulot il y a jour moko jamais au le baquet au kundango kaka na au kundango et ko tikala kaka 3 ne ko tikala manka gagné wane ko tikala kaka. Mais homme politique na biso oyo oya kwanga na makambo net Tshisekedi ba comprenaka yango te ye na ndako na ye est-ce na Kinshasa wana aza na ndako te ndako na eza wana na Woluwe Saint-Pierre bakoko na ye bana na ye bakoko na ye na bana na ye bafandaka wana ye kuna na Kinshasa aza na bana oyo ye azokonyokola azokobomisa nzala ke bakende bamama oyo batekaka mapa bakende te bafana na bandako oyo aye awa bamosusu bamatama ekoma ndeti batia soki babude na monoko soki ndenge nini bazokovimbana na mutu mpe ezovimbana. Mais oyo ya biso bakondaka na nzala ye awa ekomi ndenge bazoloba ekomi politike ekoma na ye business na ntango ya Mobutu ezalaki bazokende kotikela bakarton bamokomboso alors ye alingi ainstaure lisusu système wana awa na Kabila wana ezali bozoba ye aza wana bandeko na ngai nalobela bino bana na ye mingi oyo bazali awa basalaka wana mosusu aza po osala na prison na biso awa na administration par exemple même na SNCB ou quelque chose comme ça il faut à la belge. Moi, je suis mobile na prison, aza gardien en prison. Oh, je suis rabattiqué dans un SNCB. Oh, il y a biso kuna, anyoko la babango. Patika buzoba wana. Lelo économie en mboka. Oyo l'air na tango na ye azalaki oyo akanisaka ke c'est lui l'incontournable mutu mosusu te akodirige mboka wana kaka ye Tshisekedi Zaire bapesa ye ezalaki PDG ndako oyo afandaka ezalaki ndako oyo Zaire aza koluwe yango oyo esika afandaka te lelo na tango na ye babioko DC10 oyo na turo kuna na lobaki DC10 fola oyo na Portugal na ntango ya Tshisekedi il se croit que ye mutu kaka aleki bato nyonso tuna mayele ke ye kaka
mboka ekobonga kaka mpona ye. Frigo Kasai, frigo Congo Kasai, na mita wana echangeaki ekomaki frigo Zaire Kasai. Bapesaka ye azwaka na mita ya zaïrisation ekende awa. Si lui il est le bon gestionnaire, ayebi kopesa bato misala. Compagnie wana ekweyani. Lelo ya kopesa ba Joseph Kabila kotia ye kaka pandisi likolo pamba mpona mutu oyo azo kosala makambo on dirait que sens moko eza te kaka lokoso ya mbongo eza na ye ya kosakana te. La politique n'est pas ezali te ke esika il faut servir le peuple ezali te ke mpona intérêt ya famille na yo ya bana na yo. Ça ne va pas. Awa Félix azalaki azokolia mbongo na gouvernement. Alobi moi nazochete te na parlement azokolia mbongo. Ndeko ya ye moi ya ye Tshisekedi aza na parlement kuna alia mbongo. Mais na badepute oyo mosusu wana azokosa na bengani bino. Boni abengana ndeko na ye na IDPS. Boni abengana Félix na IDPS. Atika buzoba wana. Papa Roger nazomselo mali. Merci. Merci, monsieur Denis Kakoka. Alors, on attend que tu baluki paye paye à monsieur Profa de Profa, tu pêches au malouba, toujours à payer ma candidature, s'il vous plaît. Merci, Papa Roger. Na sepeli na sujet oyo po eza pena a point nommé lokola ndenge tokokaki ke Tshisekedi apronaki lobi soki le 23 ezala journée ezala nani oyo ville morte. Normalement bacongolais il faut toyeba ke baville morte wana eza biloko démodé ese sila ese eza so na ngala te. Donc eza peut-être tata wana ye on dirait aza mutu oyo peut-être vie na ye ekomi dépendant ya bamakila batu peut-être nayebi te yango wana kopropose babiloko wana mpo bato soko bakufi ye il continue à vivre nalobi te ke eza bongo mais on dirait que eza bongo parce que déjà mpona koprone ville morte il faut raison eza ye raison nini apesi oyo ya koprone ville morte wana parce que kojo Eden Kojo atie pembeni nde meske bapesaki bapossibilité nyonso tu mpona alakisa ke aza na besoin ya dialogue bapesi ye bamakambo nyonso tu bapesi ye même Eden Kojo akendaki ti epai azalaki na États na Belgique kuna basololi tout ça alingi na ye kolakisa volonté moko te mais ntango batie pembeni nde akende kotia ville morte yango akotia na ntina nini raison eloko nini. Donc ozomona ke eza toujours kaka compliqué bavie ya bato eza toujours kaka kotia bato yango wana mpona ngai. Donc il faut bato bapronaka biloko wana parce que epa na biso bapronaka yango kaka facilement comme ça mais ntango baconséquence eyaka bango bazalaka sur wana te. Mais il faut l'état na biso etia balua ke au premier ville morte au sali babiloko na yo sali soki pe manifestation soki nini tangu ekwe makambo ekwe na sima yo mutu oponaki eloko wana yo nde okopoye bafokase. Même na France pe awa naokaki Sarkozy alobaki yango bakolobaka kaka mpona Congo te. Sarkozy pe alobaki eloko wana osali opropose makambo na yo ekwe makambo ye kokwea na sima ya mabe ou soit bato bazoki bato bakufi, c'est vous les coupables. Yonde bakolambela liboso bakotala tete o parce que vous allez opposant soki nini non parce que c'est exagéré. Tata wana akomi kolekisa mbelo eza akomi kosakana ne bakongolais mabe kaka po bakongolais tolandaka kaka te bilandela ndakaka mutu alobi ndenge wana
botuna ye bon yo olobi bongo bon yo za liboso na famille na mobimba tout za na liboso na pour token biso to na racine mais congolais akende ye akeli liboso akeli ko buka biloko o ba ayebi ku tutatina na ngote après ye tango ko koya ali ye o ako fanda na ndako na ye azokolia na ye kitoko ba oyo ba du ba pasi ba kombe de bana bakufi na makambo wana oyo ba petio oyo ba koma ko benga isoki ero soki nani wana o mama na ye alobaka ke na sepela tendenge mwana nga ba bwaka ye mwana wana akufi na buzo saskoyo est-ce que suite eza wapi suite eza te donc ba ville morte wana il faut to congolais to tia mona mo ville morte normalement pour na ngai eza ba biloko eza na importance o eza na importance makasi o eza ke batno to bazo mona ke ville morte eza na nécessité pour na esalama mais ville morte pour na yo ba cheo pembeni pour na ndenge na yo moko oke no kokanga kongo mboka mobimba pour na kaka yo oza lésé mais c'est pas normal. Il faut quand même bapesa kaye elle moko azaka pe na ba conseiller azaka pe na ba tuyo bapesa kaye toli yes as balabaka soko mutu azo mata na âge bongo pe zo fungwana mais ye on dirait azoko bongo ezoko fietuka ezoko plus azoko mata plus bongo ezoko koma ya muke penza c'est pas normal donc makambo pena ni ekuta ya kolobeza te parce que kata wana akomi olembisa bato donc ngana kosepela kaka bakongole balanga makambo na ye te batika ye kaka ye ndenge azolobaloba ndenge parce que eza peut-être soit eza na bambongo ye azwaki ya bato yango wana lokola basengaki ye asala eloko moko boye asalaki te yango wana azolinga ase rachete na nini peut-être eza ndenge wana mais soki atoki mbongo ya bato azokisa nde mbongo ya bato eza te ke bakongole nde bafuta na makila na bango na mbongo ye nde ale parce que congolais moko te amoni mbongo wana na maboko tomoni te epai akei na famille moko akamati bokamata ata mwa $10 oyo ou bien na ekolo moko boye bokamata ata mwa ban oyo ata eloko te donc ye moko nde ale mbongo na ye anégocie yango na bato wana ye azwaki bambongo na bango donc atika bakongolais nia merci. Merci, monsieur Profa de Profa. Alors, on attend votre PCP Maloba et pas à monsieur Claude Moussaï, s'il vous plaît. Merci, Papa Roger, Nako Pesanga Maloba. Ezaka pasi na motema, donc vraiment na évité bande ko balobi ebele. Vraiment, ezo sa pasi. Po oyo toza komona pe tozo yoka na nzela ya tata na bisona vraiment c'est la sorcellerie pure et simple. Donc toyebi te ndoki ya Congo toluke wapi po ndoki mona na misala même vidéo musu Mobutu aloba makambo tata na sala mais azo koningo bima lokola moi Saint-Pierre moko boye ngai pena personnellement naïba te politique ni nango ya salaka o badwa mona ke non à cause la modèle na biso yende akotigela biso makamoni ya ba pillage ya ba ville morte ya onde donc politique au peuple congolais il faut hériter et pas inaye vraiment elobi nango profa de profa ba makambo ba ville morte on les ba bilo moko démodé on n'a plus besoin de ça. Et même la bisoni na Congo. Ba ville morte, on est même nini na Congo, ou ba ville morte, oye, à proposer na ba peuple congolais. Ville morte, on a même la peuple congolais nini. Avantage ni tout ça, on a ba ville morte, oyo, yaba na ko organiser wana. Pour ville morte, on a et repousser battu na ba pillage ba ke no bebi samboka ba bebi sapo journée wana ako se retrouver ndengeni vous me buka soki nini a profiter alia au moment où
yeba ne ba na poto. Au moment où yeba travailler na inde bako sale lobby dango Maman le Jenny ba travailler na yeba ko sale. Il fallait que tu le baké non na tia ville morte pour ba travailler na ba salaté. Là ça va, à ça la ville morte na ndaku na ye atika peuple congolais, atika la biso ba ndeko na biso ba mama na biso. Oyo ba vivaka na taux du jour. Pour moi na elobi ya kene classe, pour moi na ko atanga classe na université. Yesu quoi ndi ko intercaler ba makambo na nyonso to. Mais c'est dommage. Batabo pena il fallait que tout l'état na biso pour akangi mbala moko. Pour c'est pas normal. Oyo fa na ona poto eloko nini o bango basala ya extraordinaire na Congo tant bazina ba pouvoir o lelo donc ezo sa matin na Congo. Eloko nini o bango basala ngana tirata leso moko te a part ba désordre. Combien de fois ba pesa pe bo opportunité na comme président de la République yemo kakima kango akima ba responsabilité pourquoi. Non, c'est dommage, Papa Roger, c'est dommage. Donc, vraiment, il faut que le bango vraiment, donc, vraiment, pour les boys, mais tata, on a zam, tout le monde, boy, tenez qu'à profa lobby, on a, lobby, ce qui va dégâts matériels, les alliés. Toba, toba, koufitoni, non, il faut y en a moutou naïe. Il y a peine, il faut, donc, t'as la moutou mobando position depuis ce 1900 combien? Oyo kata sonité que moi na oyaza koko nanga. Bo position o banya o tina ba lumumba ba koti mabele wana donc yeka o les crapauds tout opposition comme opposant Mobutu comme opposant ya Musée Kabila. O comme ils sont opposés à moi donc tout ça donc ba désordre na ba désordre kaka. Hein? Ata mutango li camion te koma kopa ba yo kopa ba kopa ngo ba mbongo ngo zwaka yego zo ba mbongo na ba poto ya ba combattant donc eloroté siko so Moïse so ka memi so de banine ba mbongo na so ki asa na nini siko donc peuple congolais il faut payer les pots cassés non bati la biso makama nga nazo prier nazo senga bandeko na nga na ya famille na ngai na ya ekolo na nga Congo na bandeko na nga nyonso vraiment ba rejeter makambo vraiment donc nandenga mukete yemoko senti venaki donc peuple congolais na posa ba makambo ba politique ya kala wanati yazo rêvé yazo mon ondie tozana ba 1960 azo rêvé yango na bato baloba ke non yene mutaza modèle na biso yene mutu fa diriger mo va yela biso état de droit d'abord makambo aboy. Mais à Potozon, ils sont tombés sous plus bas. C'est pas normal. On a aussi vraiment, donc, nande nazali nazo beng na famille na ba mi na ngai tout. Do ba rejeter les cambo vraiment do nandenga mukete. Toi na posa na moté. Toi na posa to évoluer. Ba tu comment au lien na taux du jour. Il faut bima qui na débrouiller à côté sa moi et loko po lobi ba na e ba zo lipa na tongo. Poba na ye lobby bazwata moi ba la gomme mais yo siko robake ville morte bon au proposer batu nini que non bo ke musate pongane no futa bino mbongo soki Moïse apesi nga donc ngai siko na opesa ngo bino lobby bota bo ke musalate c'est ça mais yo siko fani na yo lie mbongo no tiene ba compte ba na yo kotoyo si vous lobby que non dans le peuple congolais, donc le quoi, ce qui y a mon abandon, ce qui banani, bibouele naïe, donc l'homme a sacrifié, non, c'est pas normal, Papa Roger. Donc, bandeko balobi est belé, mais c'est là comment il faut que bandako tali ça y na bateau ba kontana ye, ba que politique ou ana isa démodé. Donc, tout ça n'a pas ça ma camarade si to le cas aussi to le cas beta pour ana nyonso to po et même biso na kao moko ya kosakana te. Donc baninga te tozonga lisusu na ba niveau yo
donc nga kutu eza siko kopesa nga kanda po donc ezozongisa nga bafilme mosusu oyo esi ekufaki déjà na mutu na nga donc ozozongisa nga siko baimage wana nyonso. C'est pas normal, Papa Roger. Donc, nazongisi maloba en tout cas, peuple congolais, oba olanda biso à travers le monde. Toba oba na biso na nzela. Donc, toba oba ko landa bémission yo, lobby to après lobby, en tout cas, a benda bandeko na biso nyonso na Congo na Kisasa wana matoike, toza na posa ba ville morte te. Et puis il faut ba la kisaye que toza na posa ville morte te. Sora nga kufa na kimia. Ou aya ozongo na poto awa, ce pe na poto azora pe mango ya soni, aya ofa na poto atika peuple congolais calme. Toi na poto to évoluer quoi. Merci Papa Roger Nazong Simalo. Merci monsieur Claude Moussaï. Alors on attend de participer malobe pa ya monsieur Loma s'il vous plaît. Oui, merci Papa Roger pour la ça maloba. Na télévision. Nayoki ndenge bandeko nyonso bauti koloba mpona koko wana ya 89 ans. Bon, eloko bakoki koloba vraiment na kati wana nayebi te soki koko wana aza koluka nini au juste na mwana ye oyo azala mabundi lokola aliaki batomboka nayebi te bato mosusu bayebi tomboka le toki bana mike soko liango ata okosaki bapapa na bino okendaki wapi lero ozokola ndako matame evimbi yo donc ndenge mwana ne matame ezovimba lokola soki aliaki tomboka po so totali bien vraiment eloko nini oyo asekeli ville morte wana po soki toluki toyeba tokoyeba eloko moko te po soko boyi dialogue oboyi na yo bon lokola babondeli alingi te aza kolakisa kaka ye mais c'est non aboyi dialogue afana na ye ke akende koluka ke bato babima te bato balamba te bato balia te eloko moko te tambola na mboka wana mpona azwa nini sikoyo ye soki esalami ndenge ye akanisi akozwa nini est ce que akokoma président de la république mercredi jamais eloko na kosenga eza bandeko na biso kasai nyonso te me bandeko na biso aluba na baluba bayeba nano ke mboka wana ezali ya biso nyonso tu bekolo nyonso tu toza na kati ya kongo wana eza mboka na biso nyonso tu eza te ke mboka wana eza ya baluba kaka ke baluba bakomaka koloba likambo moko ke bato nyonso bayokaka bango mpo biso ya mosusu nakoki koyoka likambo oyo ebimi na monoko ya Tshisekedi nakolinga yango totala kolo moko te mpo nayebi eza kaka doke maloba moko ya mabe oyo ya kosokisa mboka nsima mais bandeko na biso baluba likambo yango ezala mabe ezala nini bango bakumisaka kaka bon sans Tshisekedi eloko moko ekoma nakoki ndeko moko balobakaki awa akwesa Zaire ngala ndenge nga nayebeli tata wana donc eloko moko akotikala kosala eloko moko wana kongo te po na mboka na ye atongaka ndako apamba te eloko moko na Kinshasa wana toyokaka ndenge toyokaka ndako afandaka ezaki ndako ya Zaire moko soki lelo leta abandi badesan Zaire ekufa efaya faillite ndako oyo tozwi yango tozokisa pesa wa Congo Airways ye akofuka wapi vraiment bakongole tolina bolanda makambo oyo tato azoloba te po soki totali bien na kati ya bawewa wana na kati ya baluba bazali 80% baluba batambusa bawewa wana lobi batambola te sokolia nini lobi na wana po bawewa bakosala batambusi te bakolia eloko moko ekosala eza te mpona tata wana po so tolandi kaka likambo tata oyo donc tokosila kaka ndenge wana mpo tata oyo 89 ans bazali ba 89 ans mais vraiment so totali bien 2 ans po ye na kizenga balandana kaka baza kaka batankola moko bongo eloko nini ye atikala kaka 83 ans wana alors uta 80 ans sokala mwana moke donc makambo nyonso akosala ezozongisa ye lokola mwana ya 5 ans donc akoki bale makambo azosala te yaka bato kozala kinshasa ofongola biso oyeba vraiment ke so tolandi tata oyo eloko moko oyo osala eza te mpo kaka komi nango
kalata azokende na ye donc bolanda motu azokende te bolanda motu azala na makasi oyo aza kosunga mpo mboka ekende eloko nakoki koloba yango na papa Roger. Merci mingi papa Roger nazotuna Ok, merci, monsieur Loma Loma. Alors, on attend to baluke pa na yo, monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza, tozongi pa na yo na banzo uti koyoka ba makambo nyonso bandeko ba uti koloba po ete côté ya boîte mitune tuna mina nute pa ya bandeko yango na ete tozongi pa na yo yonde moto memela ki biso sujet oyo. Topesi yo maloba toyoka point de vue na yo na onyo su bandeko ba uti koloba yo makanisi na yo ezali nini ndenge oyoki na oyo bandeko ba uti koloba tozwa pe makanisi na yo s'il vous plaît. Oui, merci papa Roger na ndenge opesi nga maloba. Na ko remercier bandeko na ba intervention na bango et apporter en plus na makanisi na ngai yango nde na koloba boye mama Roger ni auti koloba alobi même un jour ndeko mosusu abakisi alobi même 1 heure de travail tomonaka yo okeyi mosala retard parfois ekosenga motif ya licenciement yango nde nakoki koloba mpe boye bana IEC ndenge bazali wana bana ya campus na économie bango bayebi basali ba comptabilité ya gestion bayebi soki na calcul na bango na ndenge tobengaka ba atelier par exemple que calcul rendement ya atelier boye atelier A B C donc rendement nango et comptaka parfois na ba heure pour boyeba soki atelier wana eza rentable soki activité wana eza rentable ba heure mais calculer que mokolo mobimba neti Kinshasa lelo nakoki koloba peut-être à un certain moment et comment qui même est que ba mine na katanga ebandaki kosala lisusu te oyebaki que même économie nyonso et comment qui centralisé na Kinshasa oyo ba production ezali et que imaginez que une journée natalaki SNCZ nini oyo ya France ya transport ya chemin de fer ba grève par jour donc il perdait au moins 20 millions wana société mon copain ya ba journée ya grève 20 millions bango bazo ko perdre et bongo biso soki o calculer net Kinshasa wana perte ekozala ya combien mais si le même personne bazo ko critiquer moi ba réalisation oyo gouvernement azo sala mbongo nyonso olie ba bomba mbongo pona élection batongi nango immeuble basali boye mais député na député bazo ko zwa mbongo wana bango balobaka yango te mais lelo franchement papa Roger franchement bandeko ngai ndenge bino bolobi que makambo oyo ya ba ville morte et comment dépasser ngai na zokolo bango pe et comment dépasser mais oyo penza na zokomona pe kutu tina na yango te ville morte ya lobby ndenge bango bazokoloba nazomona tina na yango te ngai soki si vous vous rappelez ngana lobaka monsieur Etienne Tshisekedi akomema biso na dialogue oyo akomema biso na ndenge ya conférence nationale. Le gouvernement fait des concessions, la majorité fait des concessions. Est-ce que donc opposition ne a commis ko diriger mboka yango basengi ba prisonnier na lobande ngwana ndenge baloba kana lopoto que chacun puisse mettre un peu d'eau dans son vin sur bato oyo bango basengi
babimisa bango na boloko. Mais bamosusu bango bazo donc sikoyo bango pe bakomi ko reconnaître que Diomi Ndongala avait violé et Diomi Ndongala ndenge nini batiki ye alors que mais Evoloko pour citer son nom avait mis est resté en prison pendant combien de temps? Et accusation oyo Evoloko ndenge ye asambaki qui a porté plainte? Qui a porté plainte? Même à Napoto, avoir un rapport avec un enfant de moins de 15 ans et que c'est ni, par exemple, il y a 17 ans, 18 ans, et que c'est ni. À Napoto, d'ailleurs, moi, il y a 17 ans, est libre de faire un choix à partenaire naïe. Azali libre. Yakokopona ata azamukolo azali libre. 16 ans déjà. Donc a commis déjà la maturité sexuelle. Mais wana mwana ya moins de 15 ans. Donc c'est différent. On ne peut pas parfois comparer Bamakambo. Mais et puis, parfois, Moko pesa la hanga soni. Et maloba ya ndengwana ezoko bimana munoko ya bato oyo bazoko se prétendre na lobi yango ndengwana parce que s'ils sont réellement des juristes bayebi yango donc vraiment Papa Roger nakanisi mboka na biso on n'a pas besoin il y a ma ville monde. Parfois, on n'a pas besoin aussi à accroître parce que l'économie à mon cannabiso est très fragile. Et Batubazo qu'on paye le prix le plus cher, ils allaient pauvre et parents n'abisso na kopi koloba parce que oyo ba député même s'il ne va pas au travail, déjà à neti bazana na ba vacances parlementaires, aux homona, il ne voyage pas. Mais ceux qui va comme à rentrer au Goyoka, toke États-Unis, toke Iboye, c'est à ce moment que eux commencent à voyager. Awa, yebisa, bo yebisa mai, Martin Fayulu a ke bandundu combien de fois. Mais ceux qui session parlementaire et bandit. On a empêché mon avion. Bango wakoma kaka na budget privé. On a empêché mon avion d'atterrir et tout ça. Babiloko kaka ya ndengwana. Lelo mboka na biso na est kuna bandeko na biso bazokufa. Même Est wana ezalaki ko fournir biloko kolia na Kinshasa bamadeso ezouta Est bamatungulu ezouta Est pomme de terre ezouta Est mais lelo pénurie wana ekota pénurie ya biloko ekota na Kinshasa. Moi j'étais étonné même le long ya boulevard ozomona nini bapondu et bakoma kolona bapondu ces mères là balona ngo pourquoi on a passé wana ekoma ndenge nini ndeko mususu ayeko évoquer makambo ya frigo Kasai ba querer banane. Mais c'est que vous oubliez aussi bandeko. Même immeuble oyo ya Etienne Tshisekedi na ville wana. Mais ezalaki bibliothèque ya oyo ekoma yeselelo. C'était là la bibliothèque. Donc azwa kaka immeuble oyo ya unité partout où il est passé, il a quand même tiré quelque chose. Et razalaki recteur na soki enda soki nini au école d'administration
C'est ce qui lui a permis à soi. Immeuble Oyo, il y a ville qui était bibliothèque. Il y a Oyo et comment il est là. Donc, si Koyo, elle a commis na Erzaï, ne aye kozanda kwana. Oyo, il y a limité. Oyo, ndako na Kasai Yohana. C'est quand il a acquis, compte ya bakéreur, ne ndako ya Kasai, nabona ka photo nango, mais inhabitable. Après, on va dire, ce sont des biens que l'État a coquille pour récupérer, chef de secteur. Quand on dit, infrastructure exacte, mais chef de secteur, ceux qui chef de secteur, ceux qui battent et belé à l'État. Papa Roger, ceux qui au Sali, il est beau. Tu n'a dit toi, tu seras étonné. Tu seras étonné na babiloko oyo ndako mususu oyo ezalaki ancien gare et kota parfois au mona nzete etikala muke donc nzete neti ya baoba et bima na kati ya ndako parce que la maison est abandonnée. Mutu akoki kozala wana te omona ba château d'eau rouillé. Moi, j'étais étonné, quel gâchis. Quel gâchis. Et ce n'était pas le temps de président Joseph Kabila. Mais c'était le temps du temps de Mobutu. Au combien na port ya Ilebo. Lelo batubazo komona o cuivre moyebi kaka bare à cuivre ndenge ezalaka wana. Oyo elekaka pembe soko lokoti oyo ndenge na transbordement wana mais okoki kolokota une tonne kaka ya déchets wana ya pembeni. Aujourd'hui le kilo de cuivre c'est presque ce qui 1000 euros. Ce qui combien na kilo ya cuivre, mais vous gagnez l'argent. Babiloko wana masangu ezoko ko beba na nini wana puku moko na Ilebo mais yoko kanisa puku mais oko kanisa nyao munene ande wana mais et voilà tout économie na biso et comment par terre pillage bani parce que ceux qui pillent oyo bazoko piller c'est parce que bango yebi na société na biso eloko boy tu détruis ta propre société au pays au pied. La ville morte, qu'est-ce qu'ils vont gagner la ville morte wana? Qu'est-ce qu'ils vont rapporter bango nini? Boye bisamai. Si ce n'est que peut-être ba média eboloba mais demain bozonge linzala. Mais les grandes entreprises, ceux qui ont qui n'a pas ça à télé, tu finiras par acheter. Mais nous allons ba maman na biso, à perdre peut-être commande à journée, à récupérer jamais. Mais les sociétés, nous tanaki que na kosomba de télévision, à bomba ki mbongo nae, ces gens-là, ils auront acheté. Mais ba maman na biso, ceux qui ont BBC déjà commandé à ma part, à Koluka, à ceux qui moi na poto, à Koluka, peut-être à qui ne peut défendre, à Kinshasa, à qui ne peut défendre, Banque Lambert, souka, la maman wana a comme un problème. À ce qu'on fout à bénéfice 100% pour la nini, commande et bébé. À ce commande naïe, moyen à te exacte, mapa elali, et lobby après si bananandako balé pour qui va acheter parce que la boulangerie sort le pain au jour le jour azoko lobby mapa ya sika ebimi mère peut-être à Koloba lipa mante kofele mais elle va toujours perdre donc bandeko oyo bavandi na mboka
bokeba babiloko oyo nyonso bozosala bozomona yango elengi bokanisa bane blanche bana tozalaki bozokola olobi kaka mwana oyo abandi na 6 ans akoti premier primaire na 6 ans akosilisa na ba 18 ans mwana mayele 18 ans paf abimi après bambula mais boyebake biloko wana awa na poto ozomona mwana azozwa licence 22 ans abimi aza na licence na ye mais tuna na Congo okoyoka déjà mutu soki quand quelqu'un te parle de licence awa na poto système ekoma ya master na Congo licence soki oyoki mutu licence la plupart la moyenne d'âge 25 ans 26 ans moyenne d'âge mais déjà awa na poto mwana wana déjà aza parfois na 3 ans ya mosala 3 ans ya mosala et babiloko oyo ba ville morte ville morte na kete boy na bo mais papa Roger na koloba na poto okomi hiver olanga boye ozalaki na rendez-vous na bino na Allemagne ne Ausländerbehör olobi na kokende te neige mais oyebi ke awa na poto soki rendez-vous ezali yo nde débrouillé okende soki cours ezali yo nde débrouillé okende donc ekoma biloko boko neti obligation okoki ko annuler rendez-vous na yo te ndenge eza na Congo mbula ebeti mais ke mutu oyo pe apesaki yo rendez-vous azomona ke mbula ebeti bon je ne m'attends pas que mutu wana aya kobimela ngai parce que mbula ebeti non na suka mbula il n'y a pas même awa na poto université ezate ke ndenge batu na biso kuna nazomona je ne reproche pas que ozala na mur ya kotanga okomona ba député ndenge ba Francis Kalongo ba yo comme bimisa awa ba juriste mais peut-être auditoire à mona yango te akoki koloba ba présence na ye na nini wana awa na poto diplôme na yo eza valable te parce que tu n'as pas assisté au cours ou assisté te mais yango nde tozokoloba ba ville morte wana ba conséquences na ngo eza ebele vous en faites 10 durant année okoyoka kaka paf bakati diplôme ya Congo basoko reconnaître yango na poto te likolo kaka ya ba ville morte wana basoko reconnaître yango te parce que bo totaliser nombre capital horaire te oyo esengeli donc ba conséquence nango eza na ba domaine nyonso ndenge bandeko balobi na ba domaine nyonso na ba hôpitaux ndenge moko un patient azali wana o azalaki wana azokotikala parce que remplaçant ayete mais ye ayebi ke musala onga nazosala peut-être bakofuta ngai te sur ça parce que je ne suis pas programmé donc tokeba kobebisa économie ya mboka tobebisa pe ba génération bana oyo baza na classe oyo ezali vacances mais biloko wana ndenge bango bazokobanda yango boye soki bino bolandi bango ekokoma année blanche yo olinga osilisa classe na 18 ans okomi kosilisa na 22 ans kaka likolo ya buzoba osisi na 22 ans mais 22 ans wana bakisa bambula ya papa peut-être tozo souhaité te papa alingaka peut-être na erio kokisi 22 ans tu n'as plus de père okomi orphelin mais surtout aussi c'est qui na 18 ans papa alingaka sunga yo na 22 ans wana yo oza déjà par exemple na deuxième graduat
wana mutu soki mutu même bandeko mususu basalisi yo osilisi. Mais qui va t'aider pendant 2 ans ou plus de 4 ans? Donc, to kanisaka, to lanate babilo kwana. Tous ces mondes-là, oyo baso koloba yango, personne azali la situation oyo ya bato ebele ya majorité ya ba. Personne. Bazana babilo kuna bango na frigo. Ndenge bayebi ville morte, mituka ekei, basombi mapa, basombi mai, yo muto melaka, parfois mai ya libulu. Yo kutu olinga frigo ekoma ka pobote kamasanga. Congélateur ekoma pobote kamasanga. Donc babiloko wana nakanisi souhait na biso ezali ke kimia ezala na mboka. Tshisekedi asengaki dialogue, asengi panel ya ba facilitateur na niveau international, ba américain ba koko zangate boy na boy. Kaka facilitateur wana ba panel ango ba ambassadeur bazoloba communauté internationale balobi biso tozo soutenir ye ya lobi akomi kabilis. Donc na yepe akomi koyeba te. Donc ba Tshisekedi mususu baza ba Obama. Donc to kanisaka mboka wana Congo bisika to uti to yebi banani babomi Congo to yebi kaka ba mubudiste wana ye abandi na 1960 azali wana Joseph Kabila ata solo. À cette époque-là, son papa Kutu namaki ya Kwiluana ya Pierre Moulele Musée adi Antoine Gizenga bayebisi ozana no mwana muke zonga nanu landa nanu nini wana landa nanu formation ozana no mwana muke. C'est comme ça que Musée est sorti de Yamaki ya Pierre Moulele azalaki mwana muke. Mais Etienne Tshisekedi bazo dondwa déjà. Etienne Tshisekedi bazo seka arrestation ya Lumumba. Ok, merci monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza na bandi minute na biso peza tokomi konange vers la fin pour ete tokende kokanga masolo na biso pour ete côté à boîte bandeko batuni kaka mituna te yango wana na tango oyo mama porte-parole Longeni basusi la asengi akoka ko bakisa mwa likambo na kopesa mama porte-parole maloba soki asilisi nde monsieur Pierre Maziza na kozongisela maloba po ete okende ko pesa lokola mot de la fin pesima to ebana kokende kokanga masolo na biso ya butu ya lelo. Mama porte-parole Longeni basusi la malobezali epai na yo s'il vous plaît. Merci papa Roger kopikanga maloba kaka ndenge nayoki papa Maziza bakisikana kaka na nzela wana oyo nalingi kobetela isu sete surtout na biso moko bakongolais toyeba kofungola miso tobanga eloko moko te. Bible elobeli biso quelque part alobi malédiction oyo ezali na cause te osali no likambo te ndenge maloba oyo tata wana azobimisa lokola ezali nango na ntina moko te na but moko te ekozala na effet moko te bozala traumatise te oyo ye aza kosala wana ntango alobaka bamaloba na bango baopposant o social ya peuple ezali malamu te journée mobimba wana a détruire déjà social à peuple. C'est pour nous dire que Tata Yazana a mécanicité. A détruit déjà social à peuple. La situation est cause à l'ébélé dans ma bota. Moi, si Yazana zema liya ke de kobota. Moto Yazana maladie. Api mananzela bopo aluka transport. Il a déclaré ville morte. A dit que Tata yo a komomisa batebeli.
C'est pour nous dire que Azana motema ya motote ya monga na lobaka na ko benga e papa te. Un papa c'est un responsable. Elle va s'engager. Mobali va s'engager. Azwa mwasi. Il faut mettre la base que na koki na kolei sa mwasi na kobota bana na kolei sa bana nanga. Ya lingeza la mokonzi. Mokonzi ya koboma batu. Mokonzi ya konyoko la peuple na ye. Yango biso to koloba lobi azali na bolingo. Azana bolingo te. Oh ya zako sa wana zako détruire susu nde social o ezako luka kutu ko avancer. Ngai ta mona zalaka na Kinshasa nazo mona penza moto nyonso za mona eloko ne azoteka. Moto nyonso za eloko ne moko azoteka. Nyonso wana ezako sala nini? C'est ça qu'on sunga peuple. Peuple ezako se reconnaître. Hein? Ville morte na ye na kakisi ezana makambo ebele na sima. Yango peuple to fungola miso. Hein? Ceux qui n'ont pas lisusu makambo ya ba prisonnier. Ndenge bango bazako balola makambo. Ba libérer oyo mokonzi asali nyonso a libérer quand même un nombre. Ya ba prisonnier wana. Alors que pas faute. Mais ceux qui bato musu pe bazana prison, ba avocat na bango, oyebi ke ko bisa trouble. Ba avocat na bango pe bakolo ba mais oyo situation ya moto songolo. Ngai pe naza na problème qui a un problème, il faut pas libérer. Oyo ba viol. Yango heureusement que le ministre de la justice bazalaki prudent. Pona makamba diomi ba binisi était parce que ba te belé bazana ba problème wana na prison. Donc on a komona ke baza ko sala makambo moko ya ko sakana na mboka na biso. Kongo ekomika ligablo na bango ya kozwela mbongo ya kozwela bani na bango basali na bango désordre bayebani après bokoki ko voter bango. Lumbala ye wana bakangi ye na epa ya barusse. Bakende na lokopinisa ye kunati. Ba onjo eloba kama kelele. Bakende na loba mona Poutine alobi bimisela biso Lumbala. Soko ezali na Congo, ba ambassadeur, ba tonyonso ba komi koloba. N'importe qui a komi koloba. Le Congolais, Tomi paie sa valeur. Tomi paie sa valeur. To fungola miso. Hein? Motoyo sa komi a sakai na biso. Motoyo sa komi a sakai na biso. Surtout bande ko na biso na est kuna. Tomi paie sa valeur. Tango ba voisin baza ko ya ko corrompre bino na soki $5 soko nini. Pour la téléphone. Yo okamati oteki o fungoli nzela yo signaler. Obomisi ba bande ko na onyos. Après sikoyo et comme que gouvernement. Donc il faut si quoi yo baya kotonga mur moko kuna. To eba kateke ba dépense mustango makamwa nengo nezo salema. Ba dépense za ko faire changer lisusu budget ndenge salamati. Hein? Ba RFI za ko lobate makambo Lumbala. Ba ONG international za ko lobate. Ba ambassadeur ba ko sala ba démarche te. Mais ce qui est à la moto moko ya majorité des alikambo munene. Tope na Congo to kangi moto ne to mona ki likambo ya soki kachero wana soko pe garde corps ya Moïse. To mona makambo komaki. Donc peuple congolais to fungola miso ngena za ko lobali susu. Qui c'était azali opposant ya solote. Azali na eloko mususu ya mabe o ezako ko nyoko la peuple. Pona koloba lobi. Denge bazali ko tambisa makambo na bango. Bazali soutenir soki na banani. Ngana naza koloba mikolo ya lobi. Kasavubu. Tango azalaka président. Premier président na biso. Est-ce que poki koyebisa nga kendaka koluka aide. Aide pas américain et pas belge. Et pas ceux qui sont français, ceux qui sont allemands, ceux qui sont tout du monde. Pour bazala élu. Lumumba kenge ko lukaba aide. Pour bazala élu. Na mona ki amboti. Toyoka histoire était. Congolais ya landa. Pa ya baba ene na bango. Tope ya batata na biso wana. Non, Congolais komi ko se ridiculiser pour comme président. Pour la candidat, il faut que tate kamboka na ya timisa basekele nyoso ya mboka pour comme président.
Mais yo président mokonzi esi na valeur baprésident ndenge wana nde baprésident baza koya koteka mboka soki lelo président Joseph Kabila aza te Congo ekotekama Congo ekozala balkanisé na bato wana soki bovote bango soki bovote bango te wana bakozwa tera te donc nakosenga na bino bovote na bino bango te mpo nini mpo mboka na biso etikala ndenge ezali totala oyo tosali mokonzi ya mboka asali tozalaki tovandaki bambula na bambula bandeko tozalaki su na bavio te kompagnia ezalaki lisusu te bandeko tolobaka na bola ya mokonzi na biso azosala kompagnia ezalaki lisusu te lelo tokomi na ba Congo Airways wana eza kopita tozalaka lisusu na train te biso nga nayeba train te train na Congo nayeba te mais lelo tokomi komona train wana na gare na boulevard gare centrale tini na Matadi kuna po wana eza quand même ata akufi miso soki tolobi bazela moto azolongwa na Goma azokoma na Kisangani na Popo alongwa na Tongo na Popo akomi na moto mpo na nini mokonzi ya mboka aza na posa ya kobongisa mais bamosusu bakoya nini kopesaka bato nini opposition na bango ezalaka nini alali boye azolota azorefreshir tokotinda bato bakende babebisa eloko boye bakende babebisa eloko boye tobimisa makanisi boye lobi ville morte bozomona baide na bango ezali constructive te ezali kaka ya destruction peuple congolais nga naza na confiance alobi nzambe akosimba mitema na bino lobi bokobima na bino bokende kosala misala na bino na kimia nyonso mpe bokozonga na bandako na bino nzambe azalaka na arme na ye arme wana ekozala ekokengela moko na moko na peuple congolais kobima ne na ndako mpe kozonga na ye mpo nzambe nde alingeli biso mboka wana eza Tshisekedi te. Papa Roger, merci pour la malobo opesi nga. Merci maman porte-parole Longeni Basosila. Alors natango tobaluki bongo epai ya monsieur Pierre Maziza mot de la fin po ete toyeba ndenge ya kokende kokanga masolo na biso ya butu ya lelo maloba ezali epai na yo s'il vous plaît. Oui, merci Papa Roger. Na remercier bandeko nyonso na ba intervention na bango. Oyo message ngai na kopi ko lancer que agent de l'ordre donc la police na biso ba assurer sécurité ya bana Kinshasa ke ba oyo bazali na posa ya kobima babima bakoma bisika oyo bazali na yango posa babima bakoma na bisika oyo bazali nango ba rendez-vous parce que toyebi que ba mama ya bazemi ba oyo mosusu bazwaki ba rendez-vous ndenge tolobaka kokende ba kilo ba oyo mosusu bazwaki ba rendez-vous peut-être ya kokende komema mwana na vaccin na ba makambo ebele ba traitement bakende na kimia et notre police ba assurer sécurité na bango bango na kolakisa bango te bango moko bayebi ba point oyo stratégique oyo bakoki kozala pour que sécurité ya batu ezala assurée bayebi yango donc vraiment namoni que journée ville morte wana celui qui a la volonté celui qui a le besoin de sortir abima fe na kimia abima na kimia pour répondre peut-être bamususu lobby ezalaki rendez-vous ya kokende peut-être rendez-vous ya musala ya engagement audition biloko ya ndenge wana interview baya korate yango kaka likolo ya journée ville morte mais donc vie na bango ekokoma na pasi parce que soki orate donc yango wana nde Papa Roger nakanisi oyo tolobi na bandeko oyo ya Kinshasa bayokeli biso bazala na motema ya kimia balanda ba politicien te
surtout ba oyo bazoko mema bango na nzela ya mabe, ba oyo bazoko mema bango na nzela ya pasi. Mboka wana Congo to souffrir mingi, bandeko na biso ebele bazoko kufa, mais to linga te ke ezala na ba mort provoquée volontairement, soki ezali na ba esprit na bango ya mystique ke bato ifo bakufa po ye amona bolamu. Nakanisi nzambe apatela bana Congo ke bato ya ndenge wana ya mitema mabe ba réussir ba mission na bango wana te. Merci Papa Roger na zone Selion. Merci monsieur Pierre Maziza bandeko babolingo tokomi bongo na suka ya masolo na biso masolo esangisaki biso na sujet kitoko oyo monsieur Pierre Maziza amemelaki biso. Topesi merci na monsieur Denis Kakoka, merci na monsieur Profa de Profa, merci na monsieur Loma Loma, pe merci na monsieur Claude Moussaï, merci na maman porte-parole Longeni Ba Sosila, pe merci na maman Kimpala Mukendi, pe merci na Yemoko monsieur Pierre Maziza oyo amemelaki biso sujet ya mokolo mwa lelo. Pe to bosanité merci na bino bato nyoso bozali kuna côté ya boîte oyo bozali kolanda biso na butu ya lelo oyo boutaki kolanda biso na butu ya lelo pe tolobi bandeko ba bolingo bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga ndi to kotalisa bino basango oyo tobombelaki bino ya radio Zoomel 1000. Merci. Radio Zoomel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba Zoomel 1000 ezopekisa biso makambo oyo. Soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni. Nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka. Na bengika Zoomel 1000. Po radio wana non. En tout cas félicitations. Yo koloba nini po na radio Zoomel. Avez raison. Aïe.
bandeko babolingo na bandi boyiti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel Mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini